Sokende wapi Charles Okoto Dieudonné Imambe Alino Bobo Naila Gauthier. Bonjour ma Nicole. Ezangai na témoignage pour quand on a battant na biso ba air na biso na kuna peut-être ça ndenge morte tam biso toza na moi bino boza na butu moyena benga yo boye zate naza na témoignage moko boye naza na gastrite et bandanga depuis 2009 ndeka nalandaka yo nasalelaka ba blanc d'œuf wana na nini nani do napakolaka na elongi oyebi nabengaka yo nayebisaka yo nabebaka nanu liboso nanu nabebaka na bando pakola mafuta moko boye esimbanga bien te talaka na moto ya pembe nzoto ezalaki na couleur nango ya bien me elongi na kingo ebebaki nga na kingo na nga na otindela foto na okangaka kingo otala na elongi mpe na kotindela yo okoyokisa yango voice oyo bato alors babiloko esalanga wana ya na elongi nyonso esila etikali ka ya moke oyo esalaki batache noire moko boye esalaka na kingo wana me yango mpe ezokende na kosila na kotindela foto ya avant na après sikoyo oyo ya monene mpenza nazolinga naloba eza nazaka na problème ya gastrite ebandanga depuis na 2009 na souffrir nango ya makasi nazoyebisa yo bakomelanga bakisi na badocteur namela bakisi nyonso ti batianga na kisi na banda komela chaque jour na vie nanga mobima donc esalanga mabe nayoka bamoto na mokongo soki banini kaka ndenge opesaka nayoka batémoignage ya bamaki wana nalobi mokomosunga mpe tika na banda komela yango oyebi ke nakoma komela mai ya maki wana nakoma komela mai ya maki wana ndenge nazoyebisa yo lelo nakendeki dernièrement na contrôle bake kotalanga mpo estoma nanga ebandeki deja koliama na kati bapoile oyo ezalaka na kati bandeki kokende na kosila donc mai ya maki wana nzoka nde ebotisaka bapoile ya estoma nakendeki dernièrement na check up na hôpital bake batali nga estoma nanga mpona banda oyoka lisu bamoto wana te nazoyoka yango te nga lobi o peut-être ekomi mabe ou bien ekomi soki ndenge nini kaka ndenge nayoki lisolo ya dadike akufi na nini ya estoma esalinga mpe kobanga te mpo ndenge nazaka na nini na gastrite wana mpo ezalaki ya mabe nabitika nano nakende pa docteur basalanga endoscopie bakotisaka kamera batala lisusu soki ekomi na niveau nini mpo esalangi nga lokola mwa somo avant nakende nano nalobi une semaine avant na banda komela nanu maki donc 3 jours avant kende nini contrôle namela nanu maki nameli maki 3 jours naye kokende lisusu me namela yango mikolo nyonso mais avant sikoyo nakende lisusu komona docteur mpo batalanga nameli lisusu maki ma Nicole nde nazoyebisa yo boye nakei basalinga endoscopie wana bakotisaka kamera na kati ya estoma bapoile na nga nyonso ezongi kanisaka na banda kosala bakrachat moko boye ya bajaune air nyonso mpo etikalaki vide moko na kosala bakrachat ezobima na babiloko moko boye ya mike lokola ya noir yango nde bandeki kolongwa banga bapoile wana na nini na estoma en tout cas nzambe apambola o bao bakota yo doute batikalaka ndenge wana biso toolanda yo tokobikisama ti na kosuka merci